Likolo et comme le sous rouge makasi. Le sous Namboka Congo. Namboka na biso. Le tato zota la yango nazomona nayoki mongongo ebandi koyebisa ngai. Zamba bandi koyebisa nga lobi bondela makasi po na mboka na yo. Namoni deka ya basoda bakabwani mais masase bandi kobeta makasi. Le mamoko ezolinge salema mais kozala ya peuple te mais ala basoda ba militaire. Mais ça c'est terrible. Bakotelema. Le temps bakotelema ekotangisa makila ebele na mboka oyo. Namoni ba militaire na biso batelemi contre loi moko. Bible zoloba ete ala kela mamabe oya zoya azoloba maloba oyo Nzambe atindi ete. Zamba bandi koyebisanga alobi kende loba message oyo avec beaucoup de respect nazolobela yango oyo bazobenga yango des pères et des mères. Et des mères. Zamba bandi koyebisa ngai alobi loi wana eza loi ya Nzambe te. Eza loi ya Nzambe te ndeni. Eza loi oyo bakoki ko voter yango te. Parce que loi oyo ekomema bokabwani pe tribalisme na kati ya mboka na biso. Eza loi oyo ekoki jamais kozala voter. Oyo no ba ke loi oyo bandi ba kotisa selon un prophétique na yo. Eza na intérêt ya mboka te mais eza intérêt ya mabumu pe ya intérêt ya bato mususu. Loi oyo eye ko boma mboka ekokotisa tribalisme na mboka. Na loi oyo bazolukela ngo bato bakoki ko étouffer po basala te po na mboka na bango. OK. Ni Équateur na mbandaka morgue ezate. Couré ezate. Un des pères et des mères. Bango comme tu vas zoka ba poste. Ya mineno pe bakoza na susa mboka na bakotonga. Eko changer eloko te. Nzamba Pambola Bino, c'est moi votre frère, le prophète Michel Kanyonga Kinga Sitia. Tu Christ de Nazareth Abimela Kinga, apesinga 5000 bébés. Et Nazana 5000 bébés, on nazo pesa ipa ya ba maman ba botakate, ba papa ba zo botate. Peto bongisi mikolo mi balé ya prière. Oh, à la montagne de prière. Quel que soit âge aux Jésus-Christ de Nazareth est capable de repérer sa yoban. La stérilité n'a domaine à Moussala Pesadi parce que Jéricho est là qui vient mais maïe ça pour le mabélé botakati. Tozana 2 jours tozo lobela sur vaincre la stérilité dans tous les domaines. 2 jours, lundi le 10, mardi le 11. Tous s'abonner massivement à la chaîne Nabiso Luzizi la TV. C'est que ceux qui Moussala ne se battent c'est que na domaine à travail aux astérile. Kozanga te gêner Nabiso elongo, mata Nabiso ngomba. Tokosambela chaque jour ko banangonga ya 6h. 12h, P21 réseau dépendre na heure pe na pays oyo sali. Benga déjà na numéro eza na ce écran na yo pour s'enregistrer pour te comme problème na yo. Tungwa famille bakanga bino lien tozo buka nyonso wana na 2 jours ya prière. Lundi le 10, mardi le 11 na Luzizi la télévision plus 243 84 087 52 21. Que mon Dieu vous bénisse. Une parcelle à vendre au quartier CPA, Mouchi, dans la commune des Mongafula, localité de Mazal. Référence, concession, cité Snell sur l'avenue CPA. Une dimension de 9 sur 12 mètres. Avec une maison de 2 chambres, salon, cuisine et salle de bain. Plus toilette de visiteurs. Ainsi qu'une boutique pour 75 000 $ à discuter. Pour tout contact WhatsApp, plus 243 89 46 91 722. Oza Congolais olingaka bana orphelinat vida ezobenga yo tosunga bana balia balala bien
bamela bien nzambe akopambola yo akozongisela yo ebele mpona nini oye kosoutenir baorphelin. Orphelinat Vida eza bongo structure oyo eza kokamba bana bitike ndenge bana biso bavivaka na ndako ndenge mpe bana ya Vida il faut bavivre parce que jusque là batomaka basila te $1 na biso en tout cas ekoliesa bana bitike lokola nzambe asenga biso ke tobokola bana oyo lolenge tobokola ya biso ya ndako naza koliki ete bana biso ya ndako bazolia bazosepela me baorphelin oyo nzambe apesa biso elanga oyo nzambe apia biso baza na souffrance. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Ekokani na yo. Shalom, landenios bazolanda biso na kati ya notre chaîne na munene chez Bissou Télévision ou apitopesi le papa chic apitopesi mbote belé. Merci encore une fois na ba téléspectateurs na biso so ba pesa biso confiance à kolanda biso na ba télévision na bango na ba téléphone na bango pour na koyeba kwa kero izali sagesse et intelligence et bande kono so za pambola bino. Je crois que les hommes qui ont un anniversaire, nous avons souhaité anniversaire nangai et lelo tozana un grand homme de Dieu Toto Yambaye. To yambe pourquoi il y en a makambo belé il faut ameka pe ko fungola biso concernant makambo zole ka précisément la kati mboka Congo. Un homme de Dieu ça trop spiritualité non. Un homme de Dieu a ko simba pe moi politique, a ko simba moi social, a ko simba moi makambo belé pour que parce que à ça congolais il faut y ba manololi kana Congo et puis faire un moko prophétique nena ba chaque fois un prophète ababenga kaya ça ko la sentinelle na kati ya mboka pona kotala s'il y a un danger soki alobité soki mabe mo ekoti nzambe akoba ko interpeller tozana na kati ya plateau toza avec un grand honneur na habité soki toza en collaboration avec les cameramen papa Fabien ko fungola biso tout à l'heure nani oyo to yambe les prophètes Pachi. Shalom l'homme de Dieu. Oui, shalom papa. Boni. Nzamba zobate la biso na ngolu na yo. Vraiment, et à moto banda, je crois comme à la coutume, il faut que tout ça la prière. Zambe na bomoy, mo santu na Israël, to kabi moma ona saloboko na yo. Tikaite ba bazolanda biso ba bika loboko na nguya. To telemeli ezali satana za la musika na biso. Na kombo na Yesu Christo Masia nde tolobi amen. 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 Je crois que beleta ba mona kayo ou le kaka, c'est qu'il y a un message. Aux apamba prophète ira au ba le kaka te, ce message zaté. Quand il y a un message, ou il y a canon directement pour nako ko belela. Nana la nepe mo ba intervention mo mingi na ba mission na yo, j'ai vu tout ce que lobaka. Et ça ko se réaliser ça. La Bible neng lobi ke ba yeba mo sana nzambe mambalo ba ezoko kisama. Et Oyara Pampambate, je suis habité. Tout le monde y a encore une fois. Il y a quoi où me met des biseaux dans mon colalelo. Oui, papa, Nzambe apambola yo. Ok. Nzambe pe apambola bana Nzambe nyonso. O bazolanda biso. To bakangwe ke liboso na bango to ki komesana na caméra nte. Ok. Caméra ezali eloko oyo. Soki toye liboso ce que zana maloba oyo Nzambe atindi biso toloba. Ok. Bible zoloba ete ala ke la mamabe oya zoya azoloba maloba oyo Nzambe atindi ete. Yango toloba ka ete soki Nzambe atindi biso nde toyaka liboso pona koloba. Elobeli na Nzambe lelo ekwei na kati mboka na biso. Olobeli ni banela. Elobeli na Nzambe lelo ekwei na kati mboka na biso. Nzambe aye koloba na biso boy. To bandai ko bondela na 32 jours toza nango, tozo bondela pona mboka pe pona ba couple. L'état to koti na sujet ya mboka. Premier message na biso to moni likolo e yindi makasi. Mais le temps likolo e yindi, to moni likolo e komi lisusu rouge makasi. Lisusu na mboka Congo. Na mboka na biso. Le temps tozotala yango
nazomona nayoki mongongo ebandi koyebisa ngai zamba bandi koyebisa ngai lobi bondela makasi mpo na mboka na yo. Namoni ba militaire na biso batelemi contre loi moko, loi wana batielaki yango lokola bango. Le temps batelemi namoni deka ya basoda bakabwani me masase bandi kobeta makasi. Zamba bandi koyebisa ngai lobi eza na soulèvement moko ezolinga salema mais kozala ya peuple te mezala basoda ba militaire. Mais ça c'est terrible. Bakotelema le temps bakotelema ekotangisa makila ebele na mboka oyo abi bobonde la ponango. C'est là l'homme de Dieu. Bablo Golobi oyo za un paiement très fort. Faut même pas ko landa moi malembe. Ozo kita bokoti retraite dans 32 jours ya kosambela pona ba couple ainsi que pona mboka. Mais na mboka au mona drapeau na biso moni makila. Makila zo symboliser liwa. Surtout que non normal liwa. Merci. Mais au moni bache loi ne pas mes angona. Loi on a habité bachango et pas nani, pas ba député, pas banane des places nani peto mais capé ko to comprendre. En réalité, liboso makambo tozoloba eza ya basoda ba militaire. Premièrement. Oui. Message à liboso. La moni soulèvement ya ba militaire. Basoda lokola bakaboli de camp. OK. Mais na kati mboka na biso. OK. Ba telemi ba bimi na balabala. Babandi kobunda bango na bango. Ça dit misubaza pour misuba contre. Misubaza pour misubaza contre. OK. Mais l'état bandi kobunda pona bango makila etangi ebele. Zamba lobi to bonde la ponango. Eza eloko oyo ezolinga esalema na ane oyo 2023. Tango to leki na message wana zamba bandi koyebisanga. Alobi kende loba. Message oyo avec beaucoup de respect Nazolo Belango honorable nayebi komo penza pte na bosani soki Tchani. Ah OK Tchani. Par rapport OK candidat malheureux à 2000 ya loi voilà. Naye oyo bazobengango de père et de mère. Zamba bandi koyebisa ngai alobi loi wana eza loi ya nzambe te. Ekomema tribalisme pe bokabwani na kati ya mboka oyo. Eza loi ya nzambe te ndene. Eza loi oyo bakoki ko voter yango te. Parce que loi oyo ekomema bokabwani pe tribalisme na kati ya mboka na biso. Pe ekoboma mingi mboka oyo. Eza loi oyo ekoki jamais kozala voter. Mais loi on déjà tout ka session nango kamite bazokota pour ça lango. Soki ba voter loi oyo ekoluka shit ya régime ya lelo. Ça dit on ba ke loi ba voter de père et de mère bato ba ko aussi ba session mboka parce que loi on ba lobby et simi mutunyo sauter mais il y a ba clause la présidence ba lobby ba ko zo étranger a ko dominer les présidence les affaires intérieures les affaires étrangères ils allaient aussi na défense. Mais ba poste mususu budget na ba poste mususu ko simba et mais que ndenge ni no par rapport ba biloko wana parce que eza pona ko batela mboka na ina tuna yo ndeko nanga ebi ke mutune ezali ya yo réponse ezali ya ngai mais nga na ina tuna question moko loi wana ezaka pona ba étranger ou bien ba 50% pe baza capable de resala ba loi wana ndenge tozo yo que là 100% ne bako simba ba 50 ne peut-être bako simba ba luo mususu ndenge toyokeli to kwiko kende na likomi muke d'accord pour to comprendre ko tangela biso yango OK pour to telemela te mais tozo lingande to sunga OK parce que mboka oyo po ezala délivrer il faut que tosa makambo na Nzambe toza na Genèse chapitre 41 Genèse 41 verset 50. Oui, Genèse chapitre 41, verset 50. 41, oui. Verset 50. Merci. Bato bazana la Bible to simbango. Merci. Na peut-être même bato ba malo na batala pe ba simba pe Bible. Merci beaucoup. Bilobi avant les années de famine. Il acquit Joseph des fils.
que lui Afata Asnat, fille de Potiphera, prêtre d'homme. Merci. Joseph donna au premier-né le nom de Manassé. Yes. Car il dit, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Merci beaucoup. Toko simbelo ko lamuke. To expliquer bandeko. Bazolanda biso. Loko la biso bana na Nzambe. Le temps que ba chrétien et loko nyonso tout sur linge salama na mboka na biso. C'est un avantage ya mboka te, mais ça pour ko détruire mboka. Pour qui ko accepter en côté. Bible zo bisa biso awa. Joseph ozaki étranger na kati Égypte aboti bana mibale na mwasi ozaki na égyptien. Joseph ozaki étranger. Mon frère, soki oyami mopaya na kati ndako na yo, mopaya wana avani na ndako na yo, azo sala o ezali ya malamu po na yo. Obenga na ye? Obenga comment? Merci. So, parle nous le boni. Na ina loba boye. Na kati ya Égypte, Pharaon le roi aloti ndoto. Ndoto wana mboka mobimba na banganga na bamarabu na bato babandaka ko expliquer roi bandoto ekomaki mukolo moko bazanga ki explication mais roi ake kozwa Joseph ba expliquer roi babi étranger moko azawana. Attention mon frère, soki ozana miso ya molimo te ekoki kokomela yo ndongo un jour ozana posa voisin ya kosunga yo. Un jour na vie soki olingo tia eloko moko ezalaka na avantage na yo, tout le monde baboya yo, mais un jour ozalaka na posa ata ya ndeko wana ya kosunga yo, bato bakima yo. Nalingi na sunga biso soto kiti lisusu kita vraiment kaka na Genèse okomi na 48. Genèse chapitre toye na 48. Genèse 48 hein? Oui. Obani na premier verset. Genèse 48 à partir du premier verset. Merci. Après ces choses, yes, l'on vint dire à Joseph, oui, voici ton père est malade. Il prit avec lui ses deux fils, Manassé et Ephraïm. On l'avertit Jacob et on lui dit, voici ton fils Joseph qui vient vers toi. Israël rassembla ses forces et s'assit sur son lit. Ouais. Jacob dit à Joseph, le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz, dans le pays de Canaan. Il m'a béni. Yes. Il m'a dit, je te rends fécond, je te multiplierai et je ferai de toi une multitude de peuples. Yes. Je donnerai ce pays à ta postérité après toi, pour qu'il se possède à toujours. Merci. Oko kitana 10. Tangela biso 10. 10. Les yeux d'Israël étaient apaisants par la vieillesse. Il ne pouvait plus voir. Yes. Joseph le fils approchait de lui. Yes. Et Israël leur donna un baiser et l'embrassa. Yes. Israël dit à Joseph, je pensais par voir ton visage. Et voici que Dieu m'a fait voir maintenant ta postérité. Yes. Joseph les retira des genoux à son père et se prosternant à terre devant lui. Puis Joseph les prit tous les deux, Ephraïm à sa main droite, yes, à la gauche d'Israël, et Manassé à sa gauche droite Israël, et les fit
approchait de lui. Ouais. Israël attendait sa main droite et la posa sur la tête d'Ephraïm. Ephraïm anga zanani. Mwana Joseph. Abota ki nanani. Na mwana moi si Égypte. Mwana nga moi ça ki nani. Égyptienne. Voilà. Landa langage prophétique. OK. Pona lobana batu bazola nanga ke loi wana euti pa ya nzambe te. Pe loi wana ekoboma Kongo lobi. Soki ba voter on pas. Soki ba voter yango ekoboma Kongo lobi. Tout le temps Jacob na bana na ye tout baye na wapi baye na Égypte. Jacob a combien déjà mukolo? Oui. Abana su komona te. Bible zolo bani. Alali na mbetu na ye abanda ki lisusu kote le mate. Mais jour wana makase kote liye tanga yo kina na ye. Joseph aye na bana na ye mibale. Bano aboti on liban. Bano aboti bango na étranger na Égypte. Israël babengi Jacob abandi kopambola Joseph pe kopambola bana. C'est que animi bango baza ba israélite. C'est que Congolais oyo abotami na étranger soki maman na ye papa na ye aza Congolais soki aza na posa kosala pona mboka na ye aza na droit mon frère. Mais loi on bazolo baté ce n'est pas dit balobi pour na banani non balobi pour na bato pena baza ba étranger ce sont pas des Congolais bazolo ba des pères et des mères c'est que vos zoa bokonzi na mboko faut à la 100%. Avant comme ma gouverneur faut à la 100%. Tangelanga Congolo azui bokonzi na mboko abongisi Congo. Nene expliquer sur quoi bango honorable avec beaucoup de respect Mamadou oh babenga Mamadou ndala ouais auto kufa soda azaki Congolais il y a 100%. Akufi ponani. Oh, mais pona mboka. Siko abundela kinani. Ekolo. Rebelle ni nanga kokie. Kokufa Mamadou nde omoni lelo este mobimba. Bitumbezo sila de. Mamadou alongaki abane ko bunda chaque fois zolonga. Azali Congolais 100%. So yo ngo ba ke loi o banimba koti sa c'est long et prophétique na yo. Et ça n'a intérêt à mboka te mais intérêt à mabumu pe intérêt à bato mususu. Ce que ça intérêt pour na mboka. Pourquoi o aza 50% maza na souci à mboka na ye? Pourquoi pas ko sala na école na ye? Poste équipé te oza la gouverneur oza la nani. Soko za na souci à mboka na yo. Oza les bienvenus. Loi oyo eye ko boma mboka. Et ko kotisa tribalisme na mboka. Na ba province mosusu parce que na loi oyo bazolu kelango bato ba ki ko étouffer pour ba sala te pona mboka na bango. OK. OK. Et ça na parti moko groupe moko bazolu nga ba étouffer bato mosusu. Mais ce qui intérêt wana et ça pona parti moko yebaka yango ke ko banda ko boma ko kotisa tribalisme na kati mboka na biso yango. Nzambe alingi yango te lobi ekoboma Congo. Nzambe alingi te selon yo selon ngate mais selon Nzambe. Selon Nzambe. Yes. Nalingi na simba tozo ko acclamer yango. To tanga yango te juge. Nalingi na expliquer loko moko. Jephté na Bible. Bande ko na ye ba bengani ye. Ba bima na mboka na biso. Oko hérita kate poza biloko ya tata na biso yo zali mwana ya mwasi ya ndumba. OK. Yo awate babengani ye na sima ko bengana Jephté bao batikalaki batika na bomengo nyonso banguna bakoti bitumba batikala kolonga ta komba moko te. Jephté babenganaki abimi libanda ya mboka place akei bayambi ye. Jephté akomi guerrier kuna na pays ya bato mosusu bitumba te zoya azolonga ngo bandeko na babite ndeko na bino bayiko yebisa bango be ndeko na bino bobenganaki Jephté place akei
azo beta ba adversaire pas zolonga akoma guerrier ba komi ko kene ko lukai mon frère soki toza tozo sala makambo na sentiment pona mboka oyo toko benga na ba jefte lobby toko benga na ba jefte na Congo eza na bato mosusu na mboko baza ba jefte po Congo bonga chaque pays congolais zali na ba mboka tout so tamboli ba étranger baza mais baza luka lua tia na mboka na yo mais kopekisa muta travailler te luka loi oyo étranger za na limite na ye ya kozala mais koloba te ke obenga na étranger soki landa na ebisa yo mon frère kasi eza lokwa zo pekisa eza lokwa ko benga na ti papa congolais lelo nando tangilo ba posto ba congolais baza ba posto ba congolais baza na kati mboka o otangela ngai ozani na komini nga za mwana lemba na lemba ba député ba bimagiti oui tangela nga nzela ni député tongeli na lemba aza des pères et des mères non ton tête zela na ko plaider pour na likambo zela député est-ce que na komini na yo déjà aux yeux lokoni député za mo lobeli ya komini oui intérêt ni na ona komini no député lobi batelio na ina manopeso de pères et de mères o baza ba congolais lelo na ba province na bango bazozanga na courant na ye na bandundu muzito asala honorable asala na série ya nani ya Joseph Kabila des pères et des mères lokola nani premier ministre est-ce que kena kikucho kuti courant za na tête lelo azana des pères et des mères atikini mulili atika ba groupe électrogène minene ba groupe minene na ba pelisa de 17 ata morgue zate oui so mutakufi lelo bakundi eka lelo des pères et des mères des pères et des mères so na yina ndotangelo bato ebele na bandundu nanu ba 100% congolais bazui ba poste minene na bandundu eloko ni basali des pères et des mères na yuzuika na Kasai anga na otiti kapa des pères et des mères bazape lelo bazosala ke no tangelanga eloko ni batongi kuna morgue pe na tika pesa te Exacté, oui. Exacté. Tous en honorable bazar. Batakasai, des pères et des mères. Et l'on y basali kuna. Na 5 ans, 4 ans déjà en groupe. Tout avant. Nazotanga na oyo nanu 4 ans. Des pères et des mères bazakuna. Toyé na mboko na ngana Équateur. Lelo ba 1+4 basala kabato basala 1+4 lelo bazongi ni Équateur na mbandaka morgue zate couré zate un des pères et des mères kabango comme to bazo ka ba poste ya mineno pe bakoza na susa mboka na bakotonga e ko changer eloko te mutozo boma mboka oyo eza mutalibanda penza te tozo ba ide soki toza na boyokani étranger koya ko dominer te Kongola za motema mabe satana des pères et des mères et changer Congo ne lokote. Ah oui, parce que ils ont des gomoko to solene dernièrement la carte de transport abise Congo zo kufa parce que yo li solo ya tata na mwana na bandeko obeto zu étranger kotisi na carte li solo wana li solo ko simba soki tozo luka bongo tozo boma to rater ba jefté et aux ala trop tard et aux ala trop tard ba bengana ki jefté ba luka pe na posa bazongisa des pères et des mères belé bazu ba posta awa na kene wa pango lisusu na kene wa place nga na tangeli na mbanza ngongo des pères et des mères stade yo za na matadi na nord banda bati kango na pouvoir à 18 ans tilelo gouverneur des pères et des mères nzela utachela tilelo nzela ya chela chela nzela kaona frère siko mais au mona serviteur de Dieu pasteur ayeba ni pe na mboko na moni émission alati veste cravate bien aye
na télévision. Des pères et des mères. Tout na pasteur on a village naie atanda kwa chambre salo atonga pété. Ok, très bien. Je crois que tu l'homme de Dieu par rapport à révélation à Pessi. Dans l'émission, en tout cas, Ekota et pas à Papa Mbosso. Nous préférons mission Ekota pour que l'on a pas megapé qu'on veille en battant un peu moins malade parce que Zamboka Congo, Congo te benga Zamboka Congo y a presque batunyo. Olimbi papa. Papa Mbosso pas à 100%. Hein? Oui. Les pères et les mères. Oui. Mais papa Mbosso pas sali na ba temps et belé hein. Non, ça n'est pas bon. Azana province ni. Papa Mbosso Bandundu. Bandundu. Papa Mbosso Bandundu. Papa Mbosso Bandundu. Maïndombe. Et c'est comme l'île Zaouna. Des pères et des mères. Ok, merci beaucoup. Nzamba Pambola. En tout cas, monsieur Salina tellement bien marqué, c'est l'homme de Dieu. Et j'ai compris que ma Nzamba est la Bible était. Il y a une réalité peu tout le monde. Merci beaucoup. N'a habité maintenant. Au lobby n'a bisu makambo yo. Tous a besoin de remède. Remède la solution ni yo kogo loba. Ni bosso caméra. Autant la penza gouvernement. Autant la papa Mbosso. Non préféré. En tant qu'un homme de Dieu parce que tu es prophète des sentinelle. Quand il y a ma besoin il faut belli là. Pour battre ba mega peko kima na mabe na na yo mona ke. Tu as vu que il y a un danger dans Mboka Congo. D'abord na papa soda et puis des deux aussi dans ma père des mères. Na habité. Qu'est-ce que Gogo Loba Liboso à caméra, nous basons la nosikoyo, ni le colba comme solution le groupe Sabiso pour qui m'a beau côté na armée et puis na makambo des pères et des mères. Na bani na la likamba des pères et des mères. Pour loi oyo, tondi maki bozo na posa mboka. Bato bazad bazolo ba oui na loi na bala kisabiso na ba mboka na bango. Le temps que bazana souci à Congo des pères et des mères, basali déjà nini. Tout l'honorable Congolo tout abetaka tolo kenaza congolais libanga nini oyo uche na province na yonan tozonga na ba province na ki abobi papa Mbosso aza des pères et des mères bandundu na maindombe molili na maindombe mutu so akufi lelo bakundi ka lelo maindombe za na stade te eza na courant te des pères et des mères. Na ye na Kasai ao esika na kendaki ao na kuti passe courant ezate na moni kuti na tika pa bakotie courant carte morgue ezate na ye na zongi na tamboli kikwiti na gungu na mboka Antoine Kinzenga kikwiti gungu na moto nze na bela nzele zate courant pesate des pères et des mères bazali kuna basali 18 ans na Joseph Kabila des fils bayena Fati 4 ans baza na kena mboka na nga na Équateur koloba kutu te mabe kureza la raté makadama malonga te muto aye kopesa moi éclairage mukie na Équateur eza honorable onani waza ministre onani honorable Nabiso ministre onani aïe 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 nazobo sanae kombo yene muto aye kotia moi lumière moi mukie mo au senti que na Équateur ba jupe honorable siko poto zwa loi wana tondi mango oui et amen baba nana ko lakisa biso ba des pères et des mères ba sali déjà nini pona Congo avant ba 50% ba yate bango moko ba 100% nini ba sali so ba lakisi biso to beti maboko so za pona intérêt pona mboka to ko fotango. OK, mais so za intérêt pona bango eza le bienvenu. OK, merci beaucoup. Moi question mo kaka ya yana mekapona on dirait batindelo la repo bato ezana ba nayebi ke koya na ba commentaire bato balinga batelemela bongo te bakoya okomi muto anani oyo ba pesio mbongo pa nano non tozota l'intérêt ya Congo omoni mono abota min étranger aza congolais aza na droit ya oza mokonzi na mboka na ye c'est que botika pe ba joueur ba beta international ba beta na bango kuna ba yakate. OK, très bien. Je crois que nous avons notre émission. Papa Pachi, numéro na yo ya téléphone et vous allez bien. Puis
Et boni orphelinat. Eza kimia misala déjà et silaki déjà. Bana pe déjà bazali. Eza malamu mingi ba vidéo yango wana. Eza malamu mingi pona ko soutenir musala wana tozo sala. Malembe toza mingi mbangu nango te. Bible zolo ba ete soka pesio vision en pesa op provision. OK. Ya musala wana tozo tambo nango ministère na nzambe pezali très bien. Ceux qui soyez les lotés, l'obito au monde en a trop like ça misala tozo sala. Merci. Ton numéro? Numéro zali plus 243 89 227 44 47 plus 243 89 227 44 47. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Comme nous sommes notre émission, je crois que l'andiango Nzamba Pambola, l'homme de Dieu, le kaki pour que na makambo lobeza mambo somo, mais to mekepe ko tala kompi malamu. Atani bozo ba loi wana, Nzamba nem tatine l'homme de Dieu lobi parce qu'il y a un danger. Donc to lukande, to évoluer notre Congo na biso yoza malamu ki akoluka ba intérêt na biso mo personnel ezo simbate. Soki yeso azongite to kozonga suna papa Pachi pona makambo susu et merci beaucoup et puis ciao. Tokuta à la prochaine. Bye. Nzamba Pambola Bino, c'est moi votre frère, le prophète Michel Kanyong à Kinga Sitia. Tu Christ de Nazareth abimé la Kinga, a pessinga 5000 bébés. Et Nazana 5000 bébés, on a zo pesa et pas ya ba maman ba botakate, ba papa ba zo botate. Peto bongi si mikolo mi balé ya prière. Oh, à la montagne de prière. Quel que soit âge aux Jésus-Christ de Nazareth est capable de repérer sa yoban. La stérilité n'a domaine à Moussala Pesali parce que Jéricho est là qui vient mais maïe ça pour le mabélé botakati. Tozana 2 jours tozo lobela sur vaincre la stérilité dans tous les domaines. 2 jours, lundi le 10, mardi le 11. Tous s'abonner massivement à la chaîne Nabiso Luzizi la TV. C'est que ceux qui Moussala ne se matin c'est que na domaine à travail aux astérile. Kozanga te gêner Nabiso elongo, mata Nabiso ngomba. Tokosambela chaque jour pour il y a 6h, 12h, P21 réseau dépendre na heure pe na pays oyo sali. Benga déjà na numéro eza na ce écran na yo pour s'enregistrer pour te comme problème na yo. Tungwa famille bakanga bino lien tozo buka nyonso wana na 2 jours ya prière. Lundi le 10, mardi le 11 na Luzizi la télévision plus 243 84 087 52 21. Que mon Dieu vous bénisse. Une parcelle à vendre au quartier CPIA, Mouchi, dans la commune des Mongafula, localité de Mazal. Référence, concession, cité Snell sur l'avenue CPIA. Une dimension de 9 sur 12 mètres. Avec une maison de 2 chambres, salon, cuisine et salle de bain. Plus toilette de visiteurs. Ainsi qu'une boutique pour 75 000 $ à discuter. Pour tout contact WhatsApp, plus 243 89 46 91 722. Oza Congolais olingaka bana orphelinat vida ezobenga yo tosunga bana balia balala bien bamela bien nzambe akopambola yo akozongisela yo ebele mpona nini oye kosoutenir baorphelin. Orphelinat vida eza bongo structure oyo eza kokamba bana bitike ndenge bana biso bavivaka na ndako ndenge mpe bana ya vida il faut bavivre parce que jusque là batomaka basila te $1 na biso en tout cas ekoliesa bana bitike lokola nzambe asenga biso ke tobokola bana oyo lolenge tobokola ya biso ya ndako naza koliki ete bana biso ya ndako bazolia bazosepela me baorphelin oyo nzambe apesa biso elanga oyo nzambe apia biso baza na souffrance. Chez Biso Télévision, chaîne oyo ekokani na yo